Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Ozali lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com mpona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te. Ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo mpo ete mboka na biso ekende liboso mpo ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala mpo ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso mpo ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali lesengo mingi mpona kopesa bino basango na bino obomesana kozela na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini peuple congolais kuna na RDC bango nyonso bazali sima ya Joseph Kabila Kabange. Bandeko babolingo peuple congolais azali sima ya Joseph Kabila Kabange pe bazali koloba yango na mongongo makasi pe bazali koloba ete bango bandimi ko voter Joseph Kabila Kabange pona ba élection ya 2011. Bandeko babolingo tozali komona ndenge nini ba makambo mingi ezali koleka na poto bato mingi bazali kolala pongi. Bato mingi bazali kolota bandoto ya baba. Bandeko, bato mingi bazali kolinga kobongola. Likambo ezali impossible, bakomisa yango possible. Mais ezali tout à fait impossible. Bandeko babolingo. Boyebi ete makambo nyonso tu oyo Joseph Kabila asali na Congo etiki bato na indifférence te. Moto nyonso tu azali kolobela yango pe moto nyonso tu azali koloba ndenge nini mboka ezali kotambola liboso. Bandeko babolingo, tokoyebisa bino il faut boyeba ete mboka na biso na ba makambo oyo esili kozwa ba blessure oyo esila kozwa. Tozali na besoin ya bakonzi oyo bazali na susi ya mboka oyo bakoya po batongela biso mboka. Bandeko babolingo lelo ba opposant congolais mosusu bakomi kobima lelo, bakomi kolinga kobetela bato ba histoire oyo ezali impossible. Ozomona moto mobimba za kobetela ba peuple congolais discours azali koloba ete soki bo vote ngai ba pasi ya ba peuple congolais nyonso esili. Ndeko tozwi quand même expérience ya pendant 32 ans pe boyebi ba blessure nini mboka na biso ezwi pe boyebi situation nini oyo mboka na biso ezo traverser oyo lelo bakonzi lelo bazali kobunda malembe po tobima na libulu wana. Ndeko tango moto azali koya liboso ya kamera azali koloba ete soki bo vote ngai ba pasi ya ba peuple congolais nyonso esili. Est-ce que esika na boza ko raisonner? Bakonzi ya Congo kutu lelo tala ndenge bazali kosala befort.
esika oyo basalaka te na ntango ya deuxième république bazali lelo kotonga banzela kosala bamakambo ndenge na ndenge baeffort mais ezali kolekisa kaka situation ya mboka na bablessure oyo tozwa difficulté eza makasi ifo kaka molomolo malembe ti tokokoma mais lelo moto mosusu azali kobima mpona koloba nini ke soki bovote ngai bapasi ya bakongolais ekosila mais bapeuple congolais bomoni teke wana ezali ebandeli kaka ya lokuta ya un leader oyo azali kopromettre bino kaka bamensonge ndeko ebongi na biso bakongolais toyekola kolobaka mpe verité oyebi eloko ezali kotinda ete bapeuple congolais bazala bato bazali kozala na badeception mpo ete bazali kondima badiscours mosusu oyo ezali impossible ndeko lelo moto aloba na yo te soki bovote ngai bapasi ya bapeuple congolais nyonso tu ekosila me bandeko babolingo il faut bomituna donc koloba ete soki bovote makambo nyonso tu ya Congo akoarrange yango na mokolo moko po alobi malamu bandeko il faut bolandaka ba discours ya ba leader pe ba déclaration na bango alobi malamu meme mwana na ye Félix Tshisekedi alobaki yango ete soki bovote soki tolobi ete tolukela bino bainterview na salaka bogomona yango alobi soki bovote Tshisekedi bapasi ya bapeuple congolais ekosila ye moko mpe papa a confirmé meme liloba wana na bainterview na ye ndeko soki moto azali koyebisa bino ete soki bovote ngai bapasi ya bapeuple congolais nyonso to ekosila olia koloba take soki bovote ngai tango na kozwa bokonzi na malembe ndenge tokobunda apres nsima ya mikolo bapasi ya bakongolais ekoki kosila mais azali koloba ete soki bovote ngai bapasi ya bapeuple congolais ekosila alors bandeko tomituna soki alobi ke soki tovote bapasi ya bapeuple congolais ekosila seke koloba ete tango bozali kovote bakongolais nzala na bango esili bakongolais ndenge bazalaki ete bamabulu nyonso to esika ezalaki soki mbula ebeti ekomi arrange baérosion nyonso tu na Congo basituation yango esili mpe bato nyonso to baperda bandako na bango koregle basituation na bango bandeko oyebi ete biso bakongolais ntango moto asalaka badéclaration na ye na makambo etali bapropagande oyo basalaka to tenaka compte te na maloba yango ete eloko nde ebemelaka biso bambeba mingi koleka bandeko babolingo yango ete biso tolobi tosepelaka na Joseph Kabila mingi mpo na nini mpo ete Joseph Kabila alingaka te bamakambo ya bilobaloba ndenge balobaka bilwalwa ya koya liboso ya kamera mpo na koloba soki tosali bo soki tosali te Joseph Kabila azali ete soki likambo esalami abimi ya alobi epi soki olandi Joseph Kabila malamu soki azali kosolola na peuple soki alingi apromettre likambo akoloba ete na bazi ete nakosala makasi na gouvernement na ngai mpo tosala eloko boye me na promettre bino nano te soki eloko wana esalami mpe esili wana nde ekozala malamu ngai na bino tokosepela voilà un président oyo azali prudent oyo ayebi ete peuple a vivre na ba espoir ebele ba promesse ya lokuta mingi alingi lisusu kotika peuple na kati ya ba promesse ya pasi na motema te bandeko mboka na biso ezali kokufa susu makasi mingi pona makambo etali ba discours mingi lelo tozali koyoka ba discours nde yango nde bomi mboka bandeko babolingo soki bosali boyenga na kosalela bino boye soki bosali boyenga na kosalela bino boye oyo nde babengaka yango bambata na ntango ya deuxième république bandeko babolingo ngai nakoyebisa bino na minute oyo ebongi malamu biso bapeuple congolais c'est mieux ya kopona moto oyo tosi tomoni makanisi na ye ya malamu mpona mboka ke ya kopona bato oyo ata lelo ndenge bazali koya topona moto boye po ye nde boye me bozali kobosa na ete moto wana mpe asalaka na gouvernement ya Mobutu aliaka mpe na sani moko na Mobutu bango nyonso tu bazalaka na kati na
likambo etali construction ya mboka na ntango ya deuxième république me basalaka eloko te. Lelo bato mingi bazali kobosana ete ntango Mobutu azwi bokonzi Papa Etienne Tshisekedi asalaki mingi mpe na kati ya gouvernement ya Mobutu me na ntango wana babongisaka mpe mboka te. Badiscours na ye abandi kobeta yango kaka ntango akomi yo leader de opposition nde omoni akomi koyebisa bato ndenge nini akoki kosala po ete atonga mboka. Me eloko tozali kosenga na bino bandeko babolingo ebongi malamu ete tozala mayele tokosama lisusu te bandeko. Ngai nakoprefere na mpona moto oyo nasi na moni kimona meso ba evre azali kosala ke na mpona moto oyo azali koyela kaka bato ba discours. Bandeko babolingo oyebi na na makambo mosusu soki bozali komona il faut bomonaka mpe mosika. Ntango toyebisaki bino ete na moma oyo bato ebele bazali kuna na Congo bazali kokende na ba province bazali kokwesa ba ville ya minene na ba propagande bazali kosala. Me na moma oyo Papa Etienne Tshisekedi azali kobaluka awa mingi balobaki ete non azali kosala ba propagande ya banini me bino moko boyebi ete ba diaspora congolaise bakovote te po ete bamosusu balobaki non azali kosala tu ye moko alobaki ake azali kolinga kolobelela ba diaspora congolaise po pourquoi bazali kovote te mpona kolobelela ba diaspora congolaise na likambo ya vote elingi koloba te ke il faut salaka ba tourner okei na Londres okei boye mais bomona kaka te ye moko aye kose trahir sans kami yeba suka na yango aye kofungola motema mpona koyebisa bino ndenge nini il faut ba peuple to ba diaspora congolaise bakotisa maboko na mabenga po ba soutenir parti na ye mpona makambo etali ba propagande na ye alingi kosala. Omoni wana ezalaki raison na ye. Mingi bazali koyeba teke Papa Etienne Tshisekedi pe azali moto oyo tokoki kopesa confiance à 100% te po ete ezali na bamakambo mosusu ya mike bato bazali kosala neti bakangela yango miso me biso tokolakisa bino yango lelo. Bandeko babolingo bolobi ete Papa Etienne Tshisekedi nde moto azali honnête. Papa Etienne Tshisekedi nde moto alingi peuple. Papa Etienne Tshisekedi nde azali molobeleli ya peuple. Me bandeko tango bazali kopose question ya oyo etali ba combattant tomoni tango azali koloba makambo ya ba combattant akumisi ba combattant ba makambo nyoso ba combattant basalaka makambo nyoso tout bien mais totikali komona te sika condamner bango na ba makambo oyo ezali komona na oyo bato bazali ko déplorer awa na poto. Papa Etienne Tshisekedi atikali kolobela yango te ndenge kaka tolobaki ete wana nyonso tu ezali système ya politique po ete soki alobi aloba mabe ya ba combattant nani akolongola mwa elikuta na ye abwaka lisusu na kesi ya UDPS. Lelo pe ndenge tozali koloba awa UDPS na bato ya pareko ekomi nginda po ete bakomi nde kowelela mofuku. Bato ya pareko balobi ete ye Papa Etienne Tshisekedi olie kende na Kinshasa kuna esika bato bakovote azali kotelengana awa azali koluka mbongo. Wana nyonso tu mpona nini po ete bato ya pareko mpe motema na bango esi esali pasi bayebi ete esika Papa Etienne Tshisekedi azali kozozwa bamabonza nde esika oyo bango bakokaki kozwa bambongo ndenge bamesana kokosa bapeuple epesi bango pasi bazali koyeba te ndenge nini bakosala. Bandeko babolingo il faut boyeba yango ete mboka na biso ndenge ezali wana ezali mboka oyo teke moto nyonso tu akoya po asala bamakambo na ndenge na ye po ete asaka na lisusu na bapeuple ndenge ezalaki na ntango ya 32 ans. Bandeko na banzi tolobaki eloko moko boye bato mingi bayaki kokomela biso balobi mpona nini bozali koloba boye me tolobi yango ezali nde verité. Bandeko toyei koremarke peuple congolais esika ya verité to bosolo peuple congolais alingaka kokanga miso me esika ya lokuta nde peuple congolais afungolaka maboko mpona koyamba lokuta yango mpenza na motema moko. Bandeko babolingo nakoyebisa bino boye tolobaki yango malamu
parti oyo ya idps ezali parti ya liboso oyo banda na kati ya mboka na biso oyo ekombatant oyo ezalaka ke ntango baza kotala parti ya mpa baza komona na opposition malgré ezalaka mpenza opposition moko teke ezalaka na kati mpenza ya misisa na kati na mboka me ezalaka mingi na libanda ezalaka idps bandeko idps ezali parti oyo ewumeli epiki misisa ebele na kati na poto tolobaki eloko wana me bato mingi bakanisaki tozali kosaka bandeko parti politique congolais oyo eteki bakarte ya bamembre awa na poto koleka parti ya idps ezali te depuis babanda ti lelo epi parti oyo eyakesa badon oyo bamembre bapesa na Europe, na Amérique, partout. Oye, zoba mbongo, koleka IDPS, ezali te. IDPS ezali parti oyo, esala fortune ya makasi na Europe, na bamboka tu ya Europe, epi kokele ti na Amérique. Bazalaka na mbongo na ndenge ya kosakana te. Bandeko, eloko tokoyebisa bino. Soki lelo, bato wana babanda depuis année soki 80 ti lelo na bakonti na bango bazalaka nango na poto babanda koteka bakarte bandaka bato mpe bapesaka bato na idps bambongo ekota botalaka botanga bane mais soki lelo boza komona ete papa Tshisekedi moto bozali koloba ete yende azali libérateur yende azali moto oyo akozongisa bapeple congolais bapasi ekosila makambo nyonso ekokende bien toboyi te ezali malamu po ete wana nyonso ezali joué na biso bakongolais soki na parti na ye moko azali kokontrole yango malamu te bambongo oyo nyonso to ekota lelo oyo parti etikali na 0 na compte esika bambongo ekenda mpe yebana te ase justifie pete po alobaki boyebu mais lelo oyo kaka ngwanda asala bango baje kaka ndenge toyebisaka bino na baje oyo okomona ke na belgique alobi ete andeko antuka namoni ozali kotravaille makasi mpo na pareko antuka okozala ministre ya finance mais likambo oyo nayebi yo oyebisa na moto te ezali sekele yo kotikali kaka bongo alakei susu kuna na france akute na motu andeko vraimen ozali kobunda makasi mpo na pareko ndenge ezali wana na promettre oyo soki tozwi bokonzi okozala ministre ya finance mais oyebisa na motu te yo kotikali kaka wana bandeko baministre ya finance ya yo ndenge balobaka baministre ya finance ya bandoto ya baba bazali ebele awa sikoyo nde efe nango ekokobeta bato mingi nde na londres po ete na londres nde bazwaka bapromese ya mingi bandeko lelo oyo bato wana nyonso tu ngwanda monanaka te bayebi place ezalaka te bandeko bato wana bakomi komituna eske tokosan sortir ndenge nini tala kaka motu ntango mosusu ozalaki na mwa ekonomi na yo ubie ntango mosusu 10 000 moko boye na 10 000 wana yo na mwasi na bobanda kobomba bozalaki ntango mosusu na ideke un jour bokosala likambo na kongo apareko eye na bamakambo kaka ya lokuta bafiakoli bino 10 000 wana nyonso fiu mbongo ekei botikali 00 lelo oyo bato mingi na angleterre bambongo na bango ekenda eloko ya malongo emonana te mingi bakoma na susi yango nomoni mingi babela ba AVC mpe mingi bakoti ndako yango nomoni meme elite oyo bakombata kuna baza koyeba ndenge nini bakosala te ebele basuki na nzela mpe balembi bandeko toyebisaki bino ete un jour bato ebele bakorejoindre radio zoomel 1000 po esi ebandi deja tozali koyebisa bino esi ebandi po ete bato mosusu deja bazali kokomela biso mpona koloba ete en tout cas tondimi bino tofélicite bino bandeko ezwi combien de temps depuis tobandaki ti lelo ntango wana bato baza kofinga biso bamosusu balobi tozali bato ya maboma bolanda bato wana te mais lelo oyo bato bandimi biso balobi bamakambo bolobaka ezali ya solo bandeko biso ntango tolobaka bamakambo tolobaka yango pamba te tolobaka yango avec bapreuve à l'appui ntango toyebisi bino ke batourne nyonso tu oyo papa Tshisekedi akosala ezali na elingi kaka renforcer parti na ye mpo likona ekota ye moko azali kokende
pona koluka ndenge nini ko benda kaka ba Congolais mbongo comme stratégie bandeko oyebi na yo ke kuna na terrain kuna Kabila en tout cas moyen za terrain za blindé mais siko ba comme na stratégie kaka ya koluka ndenge nini ya ko benda ba peuple congolais mbongo bato mingi balobaki non bolongwa kuna makamni bozali koloba est-ce que ya chichi za na besoin mbongo na biso mais boyoki bomona ki bino moko to ko sala émission to cheli bino interview na ye boyoki ye moko ndenge azali ko réclamer que il faut bon banda déjà ko pesa ba mbongo l'air oyo po ete ba tourner na ya ba campagne bozela kaka te soki déjà ça comme Eli sima bo banda ko pesa wana nyoso za bandoto baba yaza ko lobanga ko zala Eli nani yango ko élire ye nani yango ko voter na Congo kuto tikale ta ko pesa dans ville mokote mais ça ko rencontrer bino babiloko moko nga moko ezako lekela nga soki naza ko yoka ndenge Papa Etienne Tshisekedi aza ko loba naza ko loba est-ce que Papa Etienne Tshisekedi aza na problème na mutute parce que na Congo kuna ayebike eloko ya malonge ezate bandeko bino bokanisi tozali ko loba bino bokanisi bato nyonso to bayaki na stade du 20 mai soki na stade Papa Raphaël bino bokanisi bayaki kaka pona discours ya mo ya nani ya Papa Etienne Tshisekedi non ebele bayaki na bango pe kaka wana bayaki kaka po kaka batala ndenge ni makambo koleka mais ndenge ezali ola ndeko nazali koyebisa bino Papa Etienne Tshisekedi azali na ye na popularité te na kati ya mboka même na kati ya Kasai na lede Kasai mosusu balingi kutu ko sentir yete ayebi yango bien mais azali ko sala kaka semblant pona sikolo pona komi na esprit ya kikuluna na kati na ye omoni ndenga komi ko préparer bato o soki na zuite c'est que ezali ba tricher mais soki ba zuite ezali ba tricher mais po ba ndima yo to ndima yo ke peuple alingi yo moment oyo baninga baza kosala ba campagne yo za ko baluka na poto apoza ko loba ete soki na zuite c'est que basali ba magui non okuza ko loba ba makambo mosusu sans même yo moko miyeba ke na kati ya terrain ozana yo perdant ndeko bino moko boza komona na mama Olive Lemba za ko faire part aza même ko faire tomber ba ville na kati Équateur mais leader na bino bozo ba Papa Etienne Tshisekedi aza ko baluka wa atikali ata ko kwesa ville moko te après boza ko yela pe bato bolo ba ete non Joseph Papa Etienne Tshisekedi ya koleka bandeko yangana nazali ko yebisa ndeko na ngai wa azali kuna na États-Unis na kombo ya ndeko Vero Mwalumba papa na nga lamuka na pongi na moni ete ozaya kolala oyo ndenge bazoloba ete petit frère ozaya kolala lamuka na pongi ndenge bana wenge baloba mais biso tolobi papa Vero lamuka na pongi ozaya kolala baza kolalisa bino lamuka na pongi papa Vero lamuka na pongi yebisa mokonzi na yo ke tala mokonzi makelelo ozali kosala na poto moment oyo ezali yango te na ntango oyo baninga bazali kokwesa ba ville kende kosala tourne okwesa ba ville ba grande ville na ntango ozali kolekisa ta papa Vero lamusa ye aza ya kolala na moni yo mikolo na bureau na yo ozali ko travailler fort papa Vero aza ko travailler fort na bureau na ye aza ko signer ba papier aza ko sala makambo mais ezali wana te nde moto ekotinda ete Papa Etienne Tshisekedi azwa bokonzi la musa ye bisa eke makambo eza na kuna na mbanza akende ko sala ba campagne na ye kuna totala ndenga ko kwesa ba ville omoni te Papa Vero ndenge kuna mama Olive Lemba azali ko kwesa ba ville yebisa na mokonzi na otaloba te mokonzi omoni toboyi te ata kutu likonde eza te mais na moment oyo tolukela oka mwa mbongo ba contribution ya ba billet banini osala ata mwa batu moko to bakasai banini po ete na minute eza koleka bate eza koleka okoya kozanga Papa Vero la musa ye yo moto la musaka bato na pongi baza ya kolala baza ya kodinda Papa Vero la muka na pongi na moni ete okomi na mosala mingi mikolo yo na bureau kuna oza ko travailler makasi tala kaka ndenge naza komona ozali ko travailler na ba mikando ozali ko signer ba papier ozali ko koma mais yebisa na mokonzi na yo ke makambo nyonso eza na terrain
babiloko oyo ndenge azali koloba ete naza kolamusa bamindele po ete bamindele balamuka po ete bamindele bayeba ete il faut diaspora congolaise il faut voter, oui, mais tant ils ont sous temps kolamusa bamindele te po ete auteur déjà basi bakangi clé basi ba bloqué donc makambo eza na mbanza papa Véro la musaye papa Véro na évité donc makambo eza moto donc ndenge ezali wana biso na bino vita imana kitoko trop mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba kaka ndenge outi koloba ngai pe na kobakisa papa Véron en tout cas lamuka na pongi na moni ete mikolo oyo ba distraire yo ya trop ete na ndenge ozali na bureau ozali ko travailler mingi mais boyebi ete na moni espoir na bino eleki meme oyo ya nzambe po ete espoir oyo boza nango boyebi kaka ete ya chichi ya koleka mais ndenge ezali wana ndembo kuna na Teresa kobetama na système de jeu mosusu yango tolobi ete papa Véron il faut alamuka po ete azali kolala po ete oyo ba histoire bazali kobetela bango ya koloba ete soki ngai na leki te soki bavote ngai te seke basali tricage papa Véron il faut koyeba yango ete bandeko na yo ya IDPS oyo bazali kuna na Congo esika bazali kosala baenrôlement ya bato na babiro ya campagne boyebi ete ata membre ya IDPS moko te sikoyo ndenge esalaki vie na bino chichi mwa soni ndenge likambo wana bato baremarke yango vie chichi azali kocouvrir kaka te sikoyo ndenge ezali wana bato ya IDPS sikoyo bazali na nini yo me eloko eza te eloko eza te papa Véron mikolo yazomonana te akoti biro bandeko po ete baza na assurance papa Véron ebi kaka ete bakolokota mpenza 100% ya mobimba na Congo me nzoka bazali kolota ndenge ezali wana lerais akangi tous les 4 coins mais papa Véron yo ozali moto ya mayele il faut mituna te olobi vie yango mpe toza kosupporte ete oboyi te mais vie etikali eta kokwesa ta ville moko te po ete po oleka eyebanaka mpe na baevre ntango bazali komona baevre nini osali ye ntango baninga bazali kosala baevre ye azali kobalukela bino azali kosenga bamabonza tala Vital Kamerhe bamakambo asali Vital Kamerhe 2 fois te bomoni mpo na kolakisa ete mboka na biso ezali na besoin ya bato lokola le rais po ete le rais azali kosala bamakambo oyo peuple azali kolinga papa Véron akoyebisa yo ete ebongi malamu omonanaka tika komona pasi ya kobungaka ozo komona na lisusu te meme na ba Facebook toza komona ote monanaka batika kolalisa opongi il faut travailler makasi po tokozwa mboka te papa Véron monanaka toza na besoin na yo il faut monanaka alors bandeko babolingo ndenge tozali koyebisa bino ete il faut boyeba yango ete ndenge ezali wana ba opposant na biso ba leader na biso bazali kolalisa bato pongia na poto po ete politiko bazali komemela bato bakanisi ete biso ba congolais tozali kanga ba congolais oyo tozalaki na ntango ya ex-Zaïre ya ba masolo ya simandaku ya bambata bandeko ndenge ba congolais bakomi lelo congolais akomi kolinga ete oyebisi ye likambo amoni kimona meso ezali lisusu te ndenge ezalaki na ntango ya ex-Zaïre bayebisi yo likambo ondimi ye omonaka mpe resultat te ovanda mpe lokola baba congolais asi afungwami alingi lisusu bozoba te yango ete na miniti oyo papa Véron Mwalumba tosengi na yo moko ntango mosusu esika ozali na kati na koyeba ke le vie eloko bazali kosala ezalaka te po ete na minute oyo baninga bazali kokwesa ba grande ville mais le vie ntango mosusu azali komona ete depuis kaka alekaki na stade papa Raphaël ye aza komona yango victoire te wana eza victoire te bandeko tala mama Olive Lembe ndenge azali kokwesa ba grande ville eza kolobela bino eloko te ebongo le vie aza kobaluka wa bandeko papa Véron monanaka toza na besoin na yo
toza na besoin na yo malgré za ko travailler ya mingi toza na besoin na yo bandeko babolingo oyo tozalaki na yango mpona koyebisa na bino yango wana toyebi ete tolobaka yango ntango nyonso tozali kosala bamakambo na ndenge ete moma oyo ezali moma oyo nzambe ayokeli biso mawa po ete mboka na biso ekomi na demokrasi mais demokrasi elingi koloba te ke ntango moto azali kopesa opinion na ye moto azali na opinion na ye ekomisa biso binemi te tozali babinemi te mpe tokoki kobomana te po ete kongo ezali kaka mboka na biso me moto na moto azali na moto na ye oyo akosupporte biso tozali na moto na biso tokosupporte tolobaka yango le rais Joseph Kabila bino mpe bozali na bato na bino me yango te moto ekoki kokomisa biso binemi po ete ndenge ezali wana ndeko ezali lokola match ya vita imana ntango basupporter avant match okomona bango ntango mosusu bazali komela esika moko bakosolola me ntango match ebandaka oyo ya vita bakei na pourtour na bango oyo imana na pourtour na bango mpe bazali kokumisa baekipe na bango oyo akoganye bonne chance oyo mpe akopola ezali la vie mpe na minute oyo ndenge ezali wana ezali teke ndenge tozali na minute oyo moto na moto azali kosupporte candidat na ye oloba ete ate nakolobisa lisusu bato wana te po ete bango te ndeko tozali bakongolais oyo ezali makambo ya mboka tango moto na moto azali kosupporte moto ye azali kolinga il faut kotolere yango mais soki yo komi te nakolobisa ete po azalaki bondeko seke oyebi mpe sansi ya demokrasi te yango ete tozala babinemi te mais ezali bamakambo oyo moto na moto azali kosupporte leader na ye bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio Zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi dutukolanda émission na biso oyo tosilaki kolikisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci